mokile kelama isalima mibuhe bele olelo ye banite bote balanzi ya vuva mu télévision pe boye ibolamu na émission mokolo mwalelo. Émission mokolo mwalelo oyo ekelama na likanisi ya kotangisa biso na bino manaka ya bokoko ya baindo ya solo moto ya mbwete asa likambo na ye alukaka koyeba nakosala likambo na ngai mokolo nini nakosala ngo na sanza nini na mbula nini bamuso za na projet oyo ezodate donc de 5 ans okosala ngo bamuso na 2025 nde il faut oyeba manaka nini okosalela tope ezali lolenge oyo esalaki ete bato na mayele bazwa likanisi ya kosala manaka kasi manaka ezali universel te bato na bato bazali na manaka na bango biso awa bakoko na biso basalaki calendrier négro-africain kolandiselama bamaye ya motuya oyo elekaki awa na mokili na biso ya baindo boye lisusu bolamu na émission mokolo mwalelo lelo na kati ya manaka ya bokoko ya baindo tozali ntona mwazomi na moko na sanza ya motoba na bopemi ya misato pe na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka ndenge bozali komona na bilili oyo ezali wana tobalisaka yango na manaka ya bapaya po ete bososoli ekoka bongo kozala lelo na kati ya calendrier gréco-romain tozali dimanche le 21 février 2021 wana ezali ba différentes dates du jour oyo topesaka bino na calendrier négro-africain pe calendrier gréco-romain oyo ezali manaka ya bapaya tosukaka kaka wana te mokolo mwalelo date du jour pe likambo nini oyo emarkaki histoire na mokolo yango lelo le 21 février esengeli tosimba nini mokili mobimba eyebaka bongo kokanisa to mpe kosepela journée mondiale de langue maternelle monoko to mpe langue maternelle ezali nini ezali monoko oyo mama ayebisaka to mpe asololaka na mwana na ye ntango kaka mwana abotami kasi ya pasi ezali ete lelo bana na biso mosusu bazali koloba minoko oyo ezali langue maternelle pa na bango kasi ezali penza monoko oyo ya biso te okomona mwana azali na nationalité congolaise azali koloba langue française oyo ezali monoko ya bapaya nde tokosenga na biso bakongolais tokoka bongo kolakisa bana na biso minoko na biso ntango boti mwana yo koyela kaka kolobisa ye monoko ya bapaya te français te o te mpo na classe te tika yango loko ezali langue officielle pa na biso donc akende koyekola ngo na eteni ya kelasi kasi lakisa ye monoko na biso balangue na biso oyo ezali na batribu na biso na Congo central na Kasai oriental donc balangue oyo ya biso ezali propre ya biso nde tolakisa yango bana na biso po ete bakoka bongo koloba yango lisusu lelo kaka le 21 février na 1965 ezalaki mokolo oyo basasinaki révolutionnaire noir américain Malcolm X na ville ya Harlem City ye azalaki penza kobunda mpona eteni oyo ya koboya penza esclavagisme na eteni ya États-Unis d'Amérique na ville ya Harlem City nde Malcolm X azalaki akotaki na religion ya Islam na koyoka ete religion wana ezali religion ya biso baindo kasi tango akendaki na Mecque mpona kokota mpona kosangana na bandeko ba musulman baboyaki ye akota kasi bango moko bazongeka na makanisi ya koloba te soki toboye ye akota ekopekisa baindo mingi to mpe banoir américain bakoka bongo koadere na kati ya religion Islam nde ntango akendaki kuna amonaki ete mingi penza ya mayeba nde ya kosalema kuna esepelisaki ye te na kotambolaka kolukaka kaka baorigine na ye ayaki mpe kotambola awa na Afrique nde aye komona ke biso mpe baafricain tozali na religion propre oyo ya biso religion na biso ezali Islam te ntango ake korevendike na nzela ya badiscours nde bamusulman bake penza koluka koassasine basasinaki ye lelo le 21 février na 1965 wana ezalaki ba événement du jour oyo tokumbelaki bino lelo na kati ya émission mokolo lelo tosukaka kaka wana te topesaka mpe lisusu bambutuku ya mbote totombelaka bambotama elamu na baebanson oyo babotama lelo nde totombeli lisusu mbotama elamu na nengwa ntimba nyumba mbumba oyo azali moyembi na ndenga pemba kalunga azali lisusu moyembi na kati ya lisanga nzakomba
Bambutukulu ya mbote na yo bisika oyoyo ozoni pe bana nyonso ya lisanganza komba ya ndinga pemba kalunga Bambutukulu ya mbote to sepela nanu mokena ba nyonso babotama lelo Matondo mingi bandeko balanzi ya vufa mu télévision émission mokolo mwa lelo etonda ba surprise ebele totala lisusu elili nini oyo tokumbela kibino lelo na kati ya émission mokolo mwa lelo microbe nini ezotourisa donc moto akokufa na maladie tel microbe nde ebomi eke kotouche bapoint tragique na nzoto touche motema etouche poumon etouche mutu mais bakobongo nango kaka no tiber wana euti na bandoki mais tuberculose kombo kaka wana euti na mundele Tiko comme tata moi mais sida mundele mutayena mais ce que te wana sida wana ya kindoki donc église musala nango et embrouillaka piste et ba scientifique na biso bazali incapable ya koyebisa batu ke penza ba maladie batu bazokufela ezali plus scientifique que spirituel mama oyo avandi na salite yo zoleka nano komi esika salite wana ezali te soki mbala boso leki gaz wana mopepane koti ebeti yo na zolo esali yo pasi oleki mbango mais na koyebisa ovanda kaka wana 30-40 minutes 1 heure de temps solo wana komesana yo esili te mende omeseni omoni ndenge bomonaka bamama na babandi wana solo wana emeseni siko ndenge meseni solo ezalaka nini po tolimbolela bino bato boyokaka solo ezali ata oyoki solo ya wese yebaka bien évaporation na mopepe poussière ya zongo nde ezomata soki oyoki solo ya mbwa pola poussière ya eloko wana nde ezomata soki ekoti yo na zolo bokakola ngai bino bato bozolandanga boyokelaka solo na ebandeli ya zolo to boyokelaka solo kota mongongo matondo mingi balanzi ya Vom Télévision wana boti kolanda ezali vidéo du jour oyo tokumbelaki bino mingi tolobaka nini na kati ya vidéo du jour wana ezalaka lolenge mosusu tokumbelaka bino mateya yo simbi nini biso tosimbi nini tosimba kaka malamu message oyo ebimi na elili ya mokolo oyo tomemelaki bino mokolo ya lelo tika ete totonda penza équipe technique mobimba ya Vom Télévision oyo basali biso tokomela bino na kati ya bandako na lolenge tokomeli bino na nsima ya bilili tozalaki na tata mbala mansiadila bango oyo basungaki biso po ete tokomela bino na kati ya bandako kima ya funiki mbangu kima ya balongo mpe bakoko ezala na bino na kati ya bandako biso na bino tokutani na mikolo mizali koya ntio na elamu na mabota mabino bonso Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite